Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Lelo ezalaki somo mingi awa na district ya Tchango komona ye moko ko Joseph Mbele oyo babengi motolu ya Tchango. Penza ba mama basepelaki mingi na komona mwana na bango. Onje oyo Joseph Mbele akumbaka penza alakisaki bolamu na ye ya kozala na ba mama. Apesaki bango fond de démarrage pona ba mama oyo penza basengaki ndenge kaka ezalaka. Alakisaki ke ba mama il faut penza boluka pe il faut bobalusa. Apesaki bango ba fond de démarrage po bafanda kaka bongo te. Ba mama basepelaki na micro ya Lingala News. Zamba pambolo ba merci bilo to tombolo ka ba mulamu. Yango na zipenda na sepeli et vice président ya fondation. OK. Na sepeli nza eloko ekufiti. Tozaka kotombola ngose kotombola. En tout cas maman. Tozo masimaki mais to continuer ba idée ono so kozana yo. Oyo zozela biso okozo kanti biso ekende liboso ezo masimaki to peso ba merci. Ala na kuya kime na sepeli na kebaksa bilo. Merci beaucoup. Eloko nini okoki koloba mpona fondation na art so basali mpona yo? Mpona fondation na sepeli na fondation na biso ndenge na mbongo esungi ngai mpona banda koteka na sepeli nini na biso ekende liboso mpo motu nyonso azala bomoko na kati ya fondation. Kaka na Tchango wana ndenge kaka ye moko honorable Joseph Mbele alobaka asepelaki mingi kozala na ba mama na ye. Ba mama pe kaka komona Joseph Mbele mwana na bango oyo balobi motolu ya Tchango awa basepeli mingi na komona mwana penza na esengo wana. Ba jeune fille ba mama balobi penza maloba kitoko oyo ya yaya na bango, ya mwana na bango, ya papa na bango honorable Joseph Mbele. Bolanda ndenge balobi na micro ya Lingala News. Na kati njili awa azapena véritable président biso ya bwendeza ataka ndiko yimo asati pena place laza ayoki pena bana njili de pays pour tout ça aussi de ba 10 000 la biso ne nazanga bu 10 000 na libanda teko ya malili. Merci pour la président biso sana kazi place na ba mote ba mobi auto savana la njili ele akoye bien balamu abone bien njili ya koya na njili auto savana na ya liboso na constant mokonzi ya biso parti de temps aumela na nsima yango nakumisi Jacqueline Ngobila, na nsima yango nakumisi Joseph Mbele oyo aza ndeko na biso moko oyo azali humble. Touti bakimateke touti bachango toye awa po ya koserve makambo na ye po na fondation ya biso ya parti ya Joseph Mbele parti. Alors babikisi ya libanda awa tosepeli tozongi na ba 10 000 na biso tokei malamu aza na vision makasi mpona mboka na biso. Aumela lokola Fatigue beto akomela ye mpe aumela libela libela ntango manda ya Fatigue beto ya ye mpe sila me bakomela tu bazala ensemble. Ye moko oyo anani Joseph Mbele ayebi ngai bien na ye Jaguar bolongo ayebi ngai kitoko nde nazali wana mpona kosoutenir ye. Eza milolo moko eleki kitoko eleki na kimia moto sepeli vraiment na ndenge bayambi biso na Moi merci vraiment, et à remercier vraiment ya liboso Joseph Mbele, et remercier Jantini Ngobila Mbaka dans l'initiative Azui ya ko supporter ko qualité de cohabiter na partie de la fondation la biso explique. Donc journée l'équipe vraiment tellement impeccable. Donc il y a le parcours des actes mais aux hommes les gens je suis maquillé déjà moi c'est vraiment une très évacué le dispositif qui vraiment pas transport na mutu donc na commune par commune oyaki awa kusangana na biso transport ya machine ezalaki ya njili ya toto Congo donc
par-ci par-là nous soyons qui libanda peut distribuer na maman jeune papa nous surtout à 10 000 francs transport peut on si likuta na likuta na maman bazawa fait oh batikali pona ikamu toujours ya maputa vraiment na remercier action ya Joseph Mbele ya Sali donc nulle part ailleurs donc va débuter belé baleki na bango mais oh ya Joseph Mbele vraiment va tenir surtout bazala simanayo ba remercier vraiment na sepeli ya mingi j'avais pas trop à dire je vous remercie. Kaka ndenge vraiment Joseph Mbele ayebisaki bango pe azoyebisa bango lisusu ke ngai awawa nazali na parti moko oyo bino bokolanda ezali parti ACP oyo ekumamaka epai ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila pe penza bino nyonso bovote kaka président Fati yende penza moponami oyo na 2023 bongo penza Cordon Christophe penza ayebisi ba mama tala ndenge bokoki kolanda pe abeleli ba mama oyo ya commune ya district ya Changu bolanda yango ezobandaka na toujours na bandi présentation tokobenga ye après lobiko moke nape na lobi tosali nini kitoko ekopanzolo ya biso ezala bien po toza bana tata moko mama moko tosangani na makanisi ya motu moko na nkombo ya Joseph Mbele tangu mpona Joseph Mbele tangu mpona nini tangu mpona Joseph Mbele tangu mpona nini Cordon Junior abakisi boye penza na manifestation oyo esalaki elengi mingi nyonso na mwana nyonso ya Changu bolanda. Pour la parole, la manifestation de l'équipe vraiment très bien, très bien. Nous sommes satisfaits. Ce qui est important, il y a Moana, la Moni, la maman, la jeune, la papa, la disposer que ma moyen de transport on a besoin à la ballon donc chanter gloire à Dieu pour la bénédiction béni pour la Joseph Mbele à continuer de ça dans l'action penza awa Changu bango bazala kaka danger yango ye moko mwana bango motolu ya Changu ayebisi bango penza bolanda maponami oyo bien ngai nazali na bino bolanda badongolo misusu oyo bakoya te oyo bayaka kaka bazali na bango bangembo bolanda bango te ngai na ye na idéologie ya sika oyo boyebi kaka Joseph Mbele mwana bino motolu ya Changu pe ba mama ba papa ba sepeli pe kobima na bango mama nyonso azwaki maputa na ye oyo ya super pe mwa eloko esengo wana penza kaka ndenge ezalaka biso awa na Lingala News totomoli kaka maboko penza totondi botondi mingi na honorable Joseph Mbele ndenge azali kosunga ba mama pe ba papa awa ya district ya Changu ezalaka nde boye babina sali po Lingala News tanga masolo boucle.